IHP Media. Les pasteurs ne sont plus forts à cause de la vie mokozo mené yomutu na habite université notanga obanda kotonga owapi. Bien-aimé, quitte cette vie là ya kotonga ya mokeri. Puis son lobby, chaque fois que tu le fais, tu es malheureux. C'est pour rien, c'est pour rien. C'est pour rien aux autres on va passer à l'élo c'est pourquoi les faux prophètes ko sabino ako créer le rubrique moko boye ako sala loko moko boye abeto magie moko boye et puis okemo pesa ba millions ba euros ba livres sterling ba par bloko mo bongo parce que vous êtes vraiment sous la prise du méchant yo moko mikoti sikuna. IHP Media. Batu mususu pe vina bango okomona soki akangeli mutu kanda nzambe na ngai mais yoka ba parole biso na ye tokende kuta na kaka na cimetière nzambe yo parfois yo kokufa na crash à avion yake nokufa na bateau parce que yo likolo kono ziki na moto ye na mai azindi bokutana na ye wapi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bienvenue, fidèles auditeurs, vous tous, fidèles téléspectateurs de EHP TV, EHP TV, la chaîne de confiance, la chaîne qui vous aime. Et nous voici également à cette partie d'émission que nous avons toujours haï à parler avec vous, l'émission relativement à l'exhortation biblique. À la présentation, c'est votre serviteur de tous les temps, Cher Ibn Maïmona, étudiant en théologie à l'Université de l'Alliance chrétienne. Nous continuons avec la même pensée. Aujourd'hui, nous voulons un peu saisir un texte conflictuel qui souvent pose des problèmes. Ils ont créé une division et tout le monde en quelques instants, même si nous n'aurons pas eu à terminer tous les textes. Mais ne fût-ce que partie par partie, nous allons commencer à interpréter afin que tout soit clair. Notre texte aujourd'hui, c'est le texte de Matthieu chapitre 15. Nous allons du verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de se contre lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, texte Otototanga, et ça dit texte Oyobate Belé, comment est créé la division. Et surtout dans les contextes africains, plusieurs églises dites des Noirs. Ces églises de Noirs se servent de ces textes pour essayer de diviser de Dieu. C'est comme si Dieu est national. Il y a un Dieu national juif, un Dieu national congolais, un Dieu national français, un Dieu national anglais, et ainsi de suite. Cette façon de voir les choses, c'est une façon erronée. Et par conséquent, Batouana, au lieu de lire ce que la Bible veut dire, ils amènent leur interprétation dans la Bible. C'est ce qu'on appelle en termes techniques l'exégèse. C'est-à-dire, vous amenez vos pensées dans la Bible.
Alors qu'il faut sortir la pensée de la Bible, faire ce qu'on appelle l'exégèse, c'est-à-dire expliquer les textes de la Bible, sortir hors du texte pour que la société puisse en bénéficier. Déjà, plusieurs personnes interpréteront déjà le passage et des thèmes soulever, ils allaient souvent la foi de cette femme. Jésus voulait connaître la foi de cette femme. Parce que selon souci mon souci dans le texte au commun, moi c'est le Seigneur, mais Jésus est calme et directement les disciples réagir et puis maloba moko lokola Yesu na yaki pona binote na yaki pona bana Israël. Et ça maloba moko eza crier na koyoka. Et puis jusqu'à dire que eza bolamu malamu te na pesa biloko ya bana na bamboa mike mike. Ce que Olandi maloba ngo bongo ozomona ngo eza problématique. C'est comme si Jésus c'était un xénophobe, un tribaliste et que sais-je encore. Vous voyez? Or les textes de la Bible cachent un message. Si vous n'avez pas les lunettes qu'il faut, l'esprit de l'exégèse, vous allez chercher d'autres interprétations qui sont hors la Bible. Déjà d'entrée de jeu, Dieu voulait chercher la foi, il voulait chercher à connaître la foi de cette femme. Une telle interprétation, il faut laisser cela par exemple aux évangéliques, c'est tous ces gens-là qui renforcent la foi. Mais théologiquement, le discours qui est là, cette interprétation tombe déjà. Pourquoi? Parce que si Jésus est Dieu, et en tant que Dieu, s'il cherche à connaître, eh bien, il n'est plus Dieu. Donc, ce qui est à comme c'est parce que parmi les attributs incommunicables, les attributs omniprésent, c'est-à-dire asa partout, asa omnipotent, asa tout puissant, et puis asa omniscient, ayebi nyonso. Et ce qui est comme il faut aluka ayeba c'est kaza les choses nzambete. Or Dieu connaît toutes choses. Mais alors une telle interprétation déjà va te proposer pour je trouve que c'est une interprétation qui ne tient pas debout en face de Jésus. Mais le problème c'est de définir réellement Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Pour aujourd'hui, nous allons couper petit à petit. Aujourd'hui, nous allons parler des silences de Jésus. Pourquoi ce silence? Moi, si on va décrire rien dans la Bible, va décrire l'origine na yé. L'origine na yé. Balobi, elle est une femme syro-phénicienne. Or, tu yebi bien que Israël, Israël est la fois dernière, que Israël est une association de peuple. Au moment la tribu ya Ephraim, tribu ya Manassé, ça ba égyptien. Ba botami na Égypte, na moisi ya Égypte. Bana ya Moïse, oya botami na moisi ya mona Jéthro. Vous voyez que ce ne sont pas le Seigneur s'est fait un peuple pour représenter dans Mokili. Il y a des Africains là-bas dans les tribus d'Israël. Tribus de Manassé comme d'Ephraïm, ce sont des Égyptiens. Ce sont des Africains. Bana ya Jéthro et consort on vérifie au monde que déjà Israël est constitué dans plusieurs peuples, il y a différents continents. Donc c'est inutile que le non bangwana peuple mongobo, ça c'est déjà une fausse compréhension du mot. Et encore, tant qu'on va démontrer cette femme là, pourquoi la Bible cherche toujours à démontrer l'origine de cette femme? Pourquoi Azul est une femme cananéenne syro-phénicienne? Pourquoi on veut justement identifier cette femme au niveau de ses origines? Et signalons que dans la Bible, il y a des parties où, lorsqu'on présente une femme, il faut chercher à découvrir est-ce que cette femme, c'est une femme historique ou c'est une femme théologique? Alors, quelle interprétation amenée lors d'une femme historique et théologique? Alors, na minute oyo tant bazo lobela mwasi oyo syro-phénicienne eza bazo rappeler ba origine na ye elinge lobake. Cette femme est l'image ya homme pécheur parce que ba nation ozo ka wana syro-phénicie eza ba nation oyo soko tangi Lévitique 18 1 jusqu'à 24 okomona nzamba zo loba. Na bwaki saki bato nyonso wana. Pourquoi? Parce que vie na bango batambola ki ndenge na ngaite. Mais bino tango na zone na bino na pays ya
terre promise et sika bato pe bazali nazo benga na bango à cause ya idolâtrie, à cause ba que ces prostituées qui bakendaki ailleurs. C'est pourquoi je les ai chassés. C'est que ces nations-là, ce sont des nations idolâtres. Et cette femme représente toutes ces nations idolâtres. Elle représente l'homme dans les péchés. L'homme dans... La Bible nous dit ceci. La prière d'un pécheur. Pourquoi Jésus garde le silence? Ce qu'on a un proverbe, au la Bible dit que le sambo ya mutumasumu, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est pourquoi au monde mingi tango mutazo vivre na masumu, tango mutu akenda ko sala bonganga, akenda ko sala kindumba, akenda ko sala kimuyibi, akenda na ba vie moko eza ya bien te. Ozomona mutazo mata na montagne ya mangengenge, azo sambela makasi, akenda bazamba, asala ba jeune oepai. Mais il y a quelque chose en lui, atikala jamais qu'on confesser. C'est qu'il dit, elle est une domination idolâtre, païenne, prostituée. Le sambo na ye epesa kanzambe kanda. Le sambo mutoma sumu epesa kanzambe kanda. C'est ce qui justifie le silence de Dieu. Bibli ape elobi. Ma lobo kwa nzambe za mokusete. Pe mato ini za kokanga mate po abikisa biso. Mais zande masumu na biso etela ka biso barrière. Par preuve, okomona réaction ya ba disciples. Bazoloba, Seigneur, bengana ye. C'est que les disciples baloba ki kaka bango mokote batala ki attitude ya Seigneur. Babona ki que Seigneur a sepeli bongote parce que muto azobenga ye état d'âme na ye vie na ye eza vie ya masumu. Aza une nation prostituée. Et prostituée et eza nation moko bazana suya le sumu moko boye bien-aimé. Et ça c'est que Nzambe aza méchant. Et ça c'est que Yesu aza méchant. Mais c'est symbolique pour dire que mutu nyusu oya aza na vie ya masumu. Quel que soit le sambo, tika no kena mongomba mangengenge, en vain tu le fais. Imaginez bato mususu na vie na ye na bon moi na ye. Ako vanda jamais ça que atonga mutu te. Kotongo yo wapi. C'est comme si mutu atangela ngo classe, afuta bambongo trop. Et que ce soit tongité, c'est comme si azo perdre Minerva la futa, ba frère académique a futa. Il faut que tonga po mbonga futa na école ya botongi et monana ezo a valeur. Ça il y a des gens pareils. Oleo akovanda jamais esika watu ba vandi sans que alobe la komba moto. Wana ezali susu ezali wana pe ezali une image ya Syro Phénicie aux nations païennes. Tu es une personne païenne, tu es une personne qui ne craint pas Dieu. Puis somme 1 et le but. Et l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est que le contraire, celui qui s'assied en compagnie des moqueurs, c'était malheureux. Ce que yo, Biblia et le but qui place au la bénédiction yangoy. Place ya malédiction yangoy. Pour na place na yo. Yo ke pour na non place ya malheur. Ozo semble que pas nzambe. Okomo luka ba passer ba luka ba passer ba za susu na nguyate. Les pasteurs ne sont plus forts. À cause ya vie moko zo mene yo mutu on habite université no tanga o banda ko tonga o wapi bien aimé quitte cette vie là ya kotonga ya moquerie puis somme lobby chaque fois que tu le fais tu es malheureux c'est pour rien c'est pour rien aux autres on va passer à l'élo bazakasuna nguyate c'est pourquoi ba faux prophète ba komo ko sabino ako créer lo rubrique moko boye ako sala lo moko boye abeto magie moko boye et puis okomo pesa ba millions ba euros ba livres sterling ba par bloko mo bongo parce que vous êtes vraiment sous l'emprise du méchant yo moko mikoti sikuna batu mususu pe vina bango okomona soki akangeli mutu kanda nzambe na ngai mais yoka ba parole biso na ye tokendo kuta na kaka na cimetière nzambe yo parfois yo kokufa na crash à avion yake no kufa na bateau parce que yo likolo kono ziki na moto ye na maya zindi bokutana na ye wap voilà encore ça okomisa motema na lokola prison obloka bato ebele yo mutu okoma poa makasi
Ozo luka o sambela, ozo kende na ba prophète, on a comment belle attention, na comment belle estomac. Bongo bato bloqué na sa motema na yo na, mais libéré bango ba kende tranquille. Nazo rappelé le logo moko bato mususu bakangaka bango te po baza ba moto. Biblia elobi il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Yo soko zuba o ba flamme de moto yango tena motema na yo, mais ko zika motema te. Ba mais c'est ko kata na yo, c'est pourquoi tu fais de graves maux d'estomac. Bien-aimé, c'est dangereux. Ozo sambela mais prière na yo ezo kende kaka te. Pourquoi? Parce que oza na eloko moko boya origine na yo. Ba yebeli yo origine ke yo mama motongi, papa motongi, papa rankini, mama rankini, o kangela batu kanda owa. Nazo rappelo eloko moko ozo mitia kilo ya pamba parce que destination na biso eza kokutana na Yesu le jour de l'enlèvement. Batu mususu à cause ya ba poids ya batu akanga na motema ba ranki nazo vivre nango okorate enlèvement ka bongo jour pena bo vendre na kata ndako enlèvement yé o matiti na plafond o tuti bou ozongi olingo matasubo o tuti na plafond ozongi pour que pla batu trop na motema no okanga sois libre, libérez bango. Libérez bango parce que yango des bloqué prière na yo. Okomoko c'est la batata moi si ba problème o ya famille ba kanga ngai. Okomoko c'est la banoko ba problème. O papa na biso kuto na komo lota mabe. Ya. Libérez bato kanga na sa motem. Nazo rappeler bino eloko moko boui. Mutu moko banda ko sambela zo comme il obi notre père a commis en place la prière ya pardonne-nous nos offenses. Limbisa biso mabe na biso. Ndenge biso pe to limbisa ki ba tango ka lobi ndenge biso pe to limbisaki mbala moko nzamba yebisie ndenge olimbisaki Brigitte alobi te Brigitte na kolimbisa ye te o me yo olingi na limbiso ndenge nini kasi yo lobi pe ndenge bolimbisaki me bongo Brigitte yo yebi Brigitte makambo asalela ngai mwasi ona linga boma ngai aveni te na kolimbisa te et ça directement la prière comment est bloquée parce que yo olingi nzamba limbiso ndenge nini ba poa mususu jour enlèvement ozo mata pena bonzete bloqué yo poa moko za nango ozo tuna nzete tika nga nzete ko yebi soki nga na bengi yo awa te ezande ba poa na yo yendo ekangi ezo senga te yo kende likolo sukela awa o mati bona batole beti mbumbu ozongi na mabele libère-toi de cette prise ozomi kanga bato musuki ndumba oyo koyeba wapi soki atangela ngona na université ni na habite soki université ya monde entier et kafuta tellement bongo trop même na ndako libala koza la jamais kimia tika ba raisonnement ezanga tina c'est pourquoi zo mona vino na mabele awa ezo simba kaka te bien-aimé toyebi ke to continuer enseignement oyo profondément mais pour les autres zo ke déjà ko sukisa to suka ka partie moko d'abord le silence après to ya prochainement pona pourquoi ayebisiye que je ne suis venu uniquement pour les brebis perdus d'Israël te démontrer bien sûr l'interprétation théologique et te lobi silence wana ezate que Yesu aza méchant Yesu aza méchant mais yo nde condition na yo ya vie ozo mener ezo sepelisa nzambe te yo titre na 2021 ozo kende kaka na vie kaka oyo ya kozanga ko stabiliser ndako okoma na ba compte ebele o wapi bato mususu pe to mona soka auti poto auti ba place ebele bangolo atanga oya na Afrique olia memela biso ta makambo ya bien auto yekola kuna komona ka amemele biso biloko ne auto yekola kolata mutakala ono bino kote bozana na sous développement biso kona je toza développer kita biselema que avant aux en développement faut banolata mutakala ou banolata ba bikini. Tu vois comment? Parce que quand tu as une origine bien sémence ya yo ezaka ko bebisa. Bien-aimé, okomana ko sambela pamba inutilement. Tu seras toujours frappé. Okomona ke ozo faire souffrir ngomba batu pamba. Ba jeune ozo sala okomi belisa pamba. Vérifier katina yo. Vérifier katina yo. Tant ozo senga bolimbisa panza. Mi kanisa c'est est-ce que yo limbisa ki déjà? Ndenge ndekona tutolo par exemple autour de kata ozo sambela. Nzamba yebiseki na limbiso c'est vrai ndenge yo ko limbisa ki Brigitte atomboki na ko limbisa jamais Brigitte na chérie oyebini basala ba souvenir toujours ya mabe ozalaka na yango okanga kanda olingaka toujours obebisa ozalaka ba esprit ya vengeance ya ko détruire kaka bien aimé ba esprit ono ozala ngo ozomi kangela nzela ya losambo no réponse ko ya te okolobaka nzamba azosala te yo moko nde oza ennemi ya vie na yo.
tika vi ya masomo bien aimé. Tika milangwa inutilement. Na ba fait okomona mabale belé panzani pona nini papa sombaki wax te. Asombaki soki kolante. Asombaki boyete na ba soso bato ba te soso soki za jour ya bona ne baliaka e. Le monde a été créé par la parole. Ce que vous dites là, quand la parole est prononcée, ça vous colle dans le corps. Ça va vous suivre et partout vous irez. Parce qu'on bénit par la parole, on maudit aussi par la parole. Maloba oyo zo binga ko bimisa. Makambo ozo nga ko sala. Batu onyo sozo nyokola. Makambo onyo so sali ke mokile beba o déranger harmonie. Par conséquence, et ko frapper yo. Et ko frapper yo. Et ko frapper yo. Voilà bien aimé. Pour Alléluia. Oh, tout ça qui n'a pas poussé à partager pour cette première partie où Jésus est silencieux. Donc, dans la deuxième partie, troisième, petite rosile sango malem, vous allez découvrir quelle est l'interprétation théologique qu'il y a derrière ça. Jésus n'est pas méchant, mais c'est toi qui es méchant parce que tes origines n'indiquent pas que tu es de Dieu. Tangaka tu vie, comment tu te comportes? Est-ce que tu veux toujours marcher comme ça en 2021? Tes prières seront bloquées par toi-même. Mais je prie que le Seigneur t'aide. Oh, s'engager cette fois-ci. Que tu te libères du péché. Que tu te libères. Yabamaloba yamabe ozalakanango. Yoso olobika bakamabe place panzani. Ozalaka jamais na souci ko lobabolambo. Ozalaka na souci ko bebisa bisika no sovandi. Nzamba peso yo maloba ya malamu. Okoma ko kotisa harmonie sika batu bavandi. Ozala muto ko benda kimia na ndako ya libala na yo. Na vie ya bana na yo ya mwasi na yo, ya mobale na yo. Ne bongo komona que le sambo nyonso ko sala pa nkolo. Le Seigneur imagine ko zongela yo. Que le Seigneur bénisse son peuple et qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Tika ete yomut olimbi saka obanda olimbi sandeko nyonso oya mikota na prison yemoko. Akansaka ke yo sala ka leso sote mais yemoko amitana masumu nzambe limbi ça y maintenant. Pesa ye makasi, pe makasi lisusu à s'engager pour cette année 2021 afin qu'à évoluer, à kende liboso, à changer attitude na ya vivre. Pour mon coloria d'enlèvement, apaiser quelqu'un tout en dans plafond, à tout en entité. Parfois mon soeur avait que zoyer na air akuya, mais te akende pepele, tout en la pepele, tout kuta na yo, mon coloro zonga. Zoana lolo kumpe, tondi sabola mona katsa bomo ya bana na yo. Tindika bango nyonso bakende sika nyonso bazali. Pesa bango conscience oyo emonaka bolamu. Ekanisaka toujours bolamu me mabete. Po bato mosusu bazaka na ba mémoire moko ya mabe, souvenir nyonso azaka nango ya mabe kaka. Ayebaka bolamu te, mais cette fois-ci ayeba bolamu nzambe. Akende liboso. Po ba passer pe tâche de la facilité parce que tant bazo sambela nzambe yo oyoka bango. Ozo yoka bango me o agir pe na vie na ba ya bato o bazo senga. Oyo sala pona bango. Nzambe zolo kumu lilope libela na kombo na Yesu Kristo. Amen. Et c'était comme ça là votre frère Chérubin Maïmouna. Et le frère Chérubin Maïmouna, c'est l'étudiant à l'université de l'Alliance chrétienne, UAC en sigle, ex-Facteb à l'époque. Nous saluons tous les bien-aimés en Christ, de partout où vous nous suivez dans le monde, de partout où vous nous suivez à Kinshasa, partout dans la RDC, en Angleterre, en France, en Belgique, aux États-Unis. Et vous tous qui aimez bien votre chaîne, la chaîne qui vous édifie, EHP Média, la chaîne des proximités, la chaîne qui vous donne la nourriture qu'il faut. Et quant à moi, je vous rejoins prochainement et que le Seigneur vous bénisse. À tantôt. Au revoir. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.